yango pe lelo était à faire parce que faire aya matanga batu rare auto sur la on peut clair on a ça batutu wemba ebisa biso kete mokolo ayebini na osala na mwana moke yango moni ke Koffi Olomide ça il aye da Koffi Olomide ayebaki nini yango ya kosala donc c'était une façon ya Koffi Olomide ya rotea faire rigoler les absences remarquables Weranson et Jibem Piana. Là, ça sera exemplement normal. Il y a quelqu'un qui passe à la télé, à sa va saluer liste qui a perdu. Weranson n'a pas vu qu'on y a été. Attaque et Ferrigola. On parle de Weranson, frère, qui est le nœud de Ferrigola. Si on reconnaît les lots Ferrigola à Kinshasa, c'est parce que Weranson, il avait dit voici Ferrigola, chair des poules. Comment t'as grandi? Et le temps, le bélo qu'on a été, où était fait à l'Obagatali, papa Leki. On est dans la gare. Faux, c'est archi faux. Soit d'ailleurs papa Leki à partir d'intervention rapide à l'Ingasani. À l'Ingasanzebo. C'est le premier mango. Avec quoi de Robert Stade avant Africain? Kolobana Kosala il a dévolé. Tu as quand même quoi d'accord? Kolobana Kosala. Et avec l'homme balai. Le Laurent Sokoko dans la producteur était. C'est comme producteur il faut y avoir production. Vous comprenez? Laurent Sokoko na betana événement monté en Afrique. Même en Europe, on a ça la montée. On peut se faire un exemple et on fait comprendre que les lots yo Koffi Olomide à un endroit où ça les biso obésité en procès à biso que dans Robert yo arena où ils ont adapté ils ont joué. Na niveau à Koffi Olomide, il y a Laurent Sokoko, tika Koffi Olomide ko pardon, tika. Et puis on comprend que il y a Laurent Sokoko, Mutabuzoba. Il y a Mutabanda Olinga Marambwana nani. Laurent Sokoko ça Mutabuzoba. Limni sangana lo bano ga Mutabuzoba. National awana zale omoni Aza Mutabuzoba. Omoni Sokoko ana conteneur à Buzoba. Bon, bon. Nabia. On a vu Fali à l'écarnative va tourner Ferrigola entourage. On a vu héritier par entourage. Tout le monde va cause à la cabine à Ferrigola. Et puis quand on a Weranson, on y a été Robert Tayo. Oui, Razam Ninga na bangote. Golo faut être avec du respect en fait. On parle de Weranson. Nini eza à la base oyo yebi. Nandenga ndule nini eza à la base oyo so sala que ti lelo Koffi pardon Weranson et Ferrigola et relations à Kitoko te. Ngai na mona conflit à faire na wera faire à perdant. Mais batu ba ko yebisa ye entourage na ba purifier. Yo bo ko na wera te sinote wera ozonge ngeli zoka ne wera anzambete. Entourage na bango kaka solo là à l'époque. Ville Vention ne peut pas fongola moté. Pena fongola moté ma pe mikolo pe faire to baksa pena jibe ba causer pesote. Voilà on a informé. Oh, ça c'est na michopo. Na fait biso ke ba. Beta biloko. Faut appeler ça faire rigoler à stade ou à les 24. Donc Fatih faut appeler ça faire rigoler à stade de 24. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre il faut appeler ça faire rigoler. Fatih a un problème c'est ça que faire à fouta stade voilà et na yo qui ça la bongo gestionnaire ou azor ba monga faire rigoler le qui m'a porté j'espère que na la bongo là-bas. Ah bon? Oui, bah ça fait rigoler, on va ça pas gestionnaire voilà et puis voici quand aussi après ça pas on se dit gestionnaire si kaza na liste na bangote. Bazwa makambo wana ozolo ba wana ki ba karateka ba yana ba ipena bango ba chango na moins de chien. D'accord, merci beaucoup. Nous c'est pas ba repère ça fait rigoler. Nous non, journaliste vous victimiser faire trop. Non, on dit parce que non personne ne m'a normal. Ça va ma bête trop bandeko bazo mona net c'est comme si yé quand même tazara ma bête. Est-ce que faire rigoler ayo kaka kolela na biso. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pona bakoli na bino na ba transfert d'argent, CMD multi-service. Sombele suka na bisanga. Baluki CMD na butu bakokite, babimi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Koma sero bakoli mo bakato yango. Nani akufeli ndeko? Oyo yaki kozwa koli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na ba agence na bango bakokanga. Nde bakotimbela. Na CMD na récupérer Colline nga et outil Turquie. Balobi a onde masolo. So boyebi musala te outil kateto. Ngayo na CMD na Colline nga mobimba. Nga za nga commerçante, biloko na nga outa ka Turquie. Ça CMD en tout cas marteau. Qui me chope les banda et ça te vaudra la confiance ya Sirge. Balakin CMD multi service. Na kota ki mobimba
nabimi mpe nakolina nga mobimba bakosa bino te. Chers abonnés de Congo Mokili Télévision, Mbote Nabino, Bozali et Belé, Bozolanda Biso, disséminés à travers le continent. Et Sengeli, Toe Bisabino, qui est Sengo Ezali et Biso, il y a pour comprendre que Bokomela Rabiso, à chaque fois, bon, mon arabe émission Nabino, et bon, fan d'araté, bon, c'est souciera toujours, il y a ça là-bas critique, n'a pas remarque, et voilà, et Sengo Ezali, toujours, il y a Rosala, on a un service Nabino Bandeko, il y a Congo Mokili Télévision. Je vous reconfirme et je vous confirme et vous reconfirme que je suis Nondi Premier, votre humble serviteur dans le Moutoumoussou, soit Zatengaye, Nondi Premier en face Nabino. Alors, Bandeko, Batadi Biso, Boebike, Nondi Premier, apparition Nabiso, Ezalaka Bongo, Pambate, Ezalaka Pona, Kopé Sabino, information, parce que cette émission, c'est un vrai moment de divertissement, un vrai moment de l'information. Alors, nouvelle conception, ça fait débat, hein, Ezali, conception Oyo, to Pesi Nabino, Bandeko ya Congo Mokini, Bongo Pona Nini, parce que normalement, il faudra tout ça là, conflit, confrontation des idées, conflit des humeurs, bien sûr, et Bandeko surtout, il faut comme à un niveau. Il y a qu'à réfléchir ensemble, moi débat et ça la kitoko. Alors désormais, vous allez devoir voir Nondi Premier comme cela, Bobi qui contre boule les alaka, côté Nintozarangana Konistar Kaka, et aujourd'hui ça fait débat. Et Ezali pour na sujet d'actualité, Tobandozalane 2 ou 3 intervenants pour na réfléchir ensemble na bango. Un grand merci l'ambassadeur Adoyoué. Côté Ozali Bambo Tenayon, merci pour la confiance et je dis merci à Sims et Sel, le directeur technique de notre chaîne Congo Mokili Télévision. Je dis un grand merci aux financiers, le directeur financier, le directeur du finance, allais-je dire Anel Kabo Fosset. Je dis un grand merci aux partenaires de Nondi Premier, le tout premier partenaire de cette émission. Là, je vois CM2 Multiservice. J'ai toujours dit que Bandeko Bazana Posa Kotinda Colina Bango depuis Turquie pour y à Kinshasa. Ezali na agence moko o eza professionnel côté nini batika rabatute bapé sarabiso du bon boulot. C'est CM2 Multiservice. Big up à toi le président ou le directeur Crispin. Je dis un grand merci à GNI Construction Galant non d'IP pour construction pour na bandeko bazana posa ya kosomba ba parcelle de rêve, hein, même ba villa. Faudra faire confiance à GNI Construction Tolingio Tonganda Kunayo. GNI Construction Zali Pablo Kini, le véritable déclarant, les seuls et uniques Bambo Tenayo Koto Zali Pona Bandeko Bana Posa ba service douanière. Nous disons faudra faire confiance na Pablo Kini ba conteneur Ezobimami Tukezobima. Et voilà Pablo Kini, un grand merci à toi. Le boss c'est Cédric Teka, $100,000 c'est quoi? Et puis je dis merci à Magali Ndinda. Magali Ndinda, quoi. Nous allons en parler, messieurs et dames, avec mes très chers invités. 3 sujets sur la table. Nous allons vous laisser découvrir ensemble avec nous et débattre avec nous. Bon commenter, bon liker, bon partager l'émission Nabino, ba page bo Nabino, parce que aujourd'hui c'est 2 personnes différentes. Ba tête mi balé tout ça na bango. L'un c'est un journaliste. À la gauche Nangai Africa Elengi et pas ya Mike Lokamba. Je dis déjà bonjour Benji Benzema mon ami. Ouais, bonjour nom du premier, bonjour à tout le monde. Koro Mokili. Rendez-vous Lelo. Invitation on est là. Merci. Merci beaucoup Benji Benzema et l'habitué de Congo Mokili, les chouchous de la diaspora, Konistar Mavinga. Mbotena Konistar. Ouais, vraiment nom de première donc Biga Kolo. Après Sarabiso souffle de vie au fêlé mais RMO peut dimanche je me souviens dans l'église pour que ça me lance un intermédiaire. La ligne à pour parce que et Kenda Batou et c'est toujours Batou et bien Clarisse des cantos Clarisse Lutadi là. Na telu tadi là-bas Olanda biso toujours na ndenge ke ya Gigi Dakocha na pese ba mbota trop na ndenge ezela kaka. D'accord, merci beaucoup Nasir na tekelibino déjà invité na ngai bangonde mututo mais qu'un peu ko analyser ko débattre na bango au jour d'aujourd'hui. Alors mesdames et messieurs bande koloro là ba Immaculée Mpaka
bambote na yo ndeko na nga Interbomba Ndomba Sivutu Kidi. C'est la on boira na yo papa. Na pesi bino tout un grand merci bandeko bodo comprendre que bodo faudra soutenir non du premier na lelo de makambo so kende. Bandeko na nga deux sujets. Nous allons commencer par le tout premier, l'obsèque ya Gigo là. Euti koleka déjà bakundi ndeko, mais après tout après matanga quelques makambu ezo continuer kobima autour de l'artiste Ferrego là bagolois na bagoloise ezana ba visage oyo et marqué présence na bango na ba visage oyo et marqué absence na bango et ça qui est très remarquable et nous allons prendre directement nous allons parler déjà de Koffi Olomide Nakati ya na présence ya Koffi Olomide Nakati ya matanga déjà tobanda na Konistar Mavinga Konistar Koffi tobanda na Koffi Olomide présence ya Koffi Olomide na matanga ya Ferrego là déjà ozelaki yango ezalaki surprise Tommy Lobeli nini komona Koffi Olomide na matanga ya leki na ye to mwana na ye parce que ça qui peut passage kuna na kati ya quartier latin. Le problème c'est quoi? Et bembeza nango fétité. OK. Et ça rappelle une invitation té. Et ça la ka ta ya mutunde eloko ngana mona ko pengle muke mutungo la gi. La radali leader d'opinion point B. OK. On a logique des choses photos sur la claire. Artiste mon côté na kati ya province qui chata sur Koffi ba robimisa. Bembenaye qui est bima mardi qui ba kunda qui veille monter dans la lundi na kata semaine et dans un peu difficile. Donc il y a un calendrier moro boebino bokali kilongo de qui ba ke na matanga na yo c'est longa vite fait que petit na te kuna to koma kuna ngana na besoin na zoya to pona likambo pona kende yo pesa na te to koma voilà qui na façon que au monique ngai na betaki seteka pona lundi VM actuel. Mardi, beaucoup de gens qui ont été leader d'opinion à point B, qui avait un orchestre, c'était à dépendre de l'orchestre, il y a Moutou. Il y a un moment que même à Tanga, il y a un moment qui est en Kinde, Matanga, il y a Guité. D'accord. Il y a un moment qui est Koffi Olomide, Koya, Nabo. Matanga, il y a une invitation, c'est Koya, et c'est normal. Mais sur le moment qui est à Yaki Bongoke, Tamusu, qui est jour enterrement. Avec peu d'attente, il y a pas à disposition c'est ça le problème est-ce que Ozelaki comment na Koffi Olomide wana parce que ndenge bakambozo tambo na internet babi ke Ferrego la na Koffi Olomide faire alongwa peta mususu quartier la tati kala na mbongo ya contrat ya Koffi Olomide et kenda boye zonga boye donc mama mia kufa Ferrego la monana na matanga te ayate mais petit frère na ya Koffi Olomide taligne surtout en te aye quand même est-ce que ça geste à malamu est-ce que ça geste moroza qui calcule déjà le problème c'est quoi yozo bangana zela matanga bazela ba modote oya tuti sami arosa ni agoya vina biso ngazo robeta sete au moni conflit na mokili conflit da mabe na vina biso batu d'accord et belé na kata mokili oyo eloko edo sala bango ke kolula mokili edo tinda biso dozala musika na nzambe batu ba otala ba voiture batu ba otala bandako bazala ngo batu ba otala makamutu mais tant liwe yaka elobaka te c'est ça le problème ngo ya on lobaka ke ceux qui moninga zu matanga zwakata ya roya pour lobi pe basani baya et pai baya pe na matanga na po parce que vie ya liwa na vie na biso bo moyele na bo moya se liwe za loka lipate lipa yo to lera te mais lipate lile gola la yo elali ya frère nanga e gola la pe ya cameraman na biso pe gola la ya batu po to aka batu ya on ba tout ça na mokili to ya libela te da to bula te ke to ya libela na betara c'était na barete Abraham ou à nos soins nzambe toujours dans le séjour des morts nzamba azobate d'accord donc total na vie na biso kete oya moninga lobi oya roya yango pe lelo était à faire pour parce que faire aya matanga batu ra auto sur la on peut clair ara matanga ya batu ra aroza na kata kin oya da mususu kete au présenter mes condoléances ou ça dans Paris ou ça au présenter mes condoléances dans musique dara impera total sera batu baye ba ko changer pourquoi na mokilité libéral to tcha bango débat ba fait na bango oyo le big était faire na matanga ya mamami
ayate siko c'est ça le problème yango siko ete ya bato faire ye moko ayembela biso nani moto akufela ndeko te na mokili atombola mosapi na ye da eza makambo oyo ye moko akoloba oye kozwa na 13 ans wera ye koyebisa biso na nzembo na ye nakoki te kokangela moto oyo nzambe asala na mokili kanda toza bakufi tika toluka nzela doki pourquoi tokende na bakonflit te tokende nango wapi ezokoaboutir bato na rien c'est ça le problème kolobaki kozela moto oyo eza te yango nayebisaka bato tu wemba ayebisa biso ke te mokolo ayebi nini na kosala na mwana moke yango monike Koffi Olomide asalili aye donc Koffi Olomide ayebaki nini yango ya kosala donc c'était une façon ya Koffi Olomide ya koteya pe faire rigola en d'autres termes ndeko na ngai Benji Kabola makanisi présence ya Koffi Olomide et ça yenga bien Koffi Olomide aza mon père aza mon musicien Koffi Olomide d'accord Koffi Olomide a azala vimo azala en fait azala na mutu a réfléchir énormément bien donc là ça la différence c'est maman ni na Gigola maman mi aza maman ya musicien Gigola aza musicien vous comprenez nuance non c'est maman mi biso non Koffi Olomide panza makanisi akufeli maman et toucher mutu so akufeli maman ebi valeur maman akokipe koya mais est-ce que Gigola aza musicien ba tuba gika pour na faire été tu vas parce que gars ils chanter atakuta d'ailleurs qui a fait été vu que bandero yemba banze moni ba tu vas bien ils a attachement mon source c'est dire les musiciens ça le roi Koffi tout nasko na mona y faire mais na moni guité c'est dire gars oyana ndenge na faire pas oyana ndenge parce que ça muto asala musala ndenge mona ba mais c'est là nani Benji ils a être ya premier degré auto betali solo ba second degré te ba premier degré hein ba to bazara bateau même atteint à l'association tu as vu que so kufeli ndeko to kufeli maman il faut batu bacha cotisation parce que kufeli noko wanezolo mzu quand tu parles de ça olingo ça la différence entre maman mi au pas parmi bateau baza tout ça bon à premier degré et nalo je remets en question on comprend ça dans le bâti dans le 1900 présence à Koffi c'est parce que Gigola avec une musicien il y a on a lobby boy on a appelé Nemi à faire rigola mais on a interdit à Roya Matanga Gigola parce que ça musicien et l'or ni tous en fait il y a le roi par exemple moro ni tous ça non dit à Koufeli maman d'accord non dit à Koffi on a des nuances non dit à Koffi la maman na yépété mais non dit à Koffi à ça la moussa na ngaza collègue na la ta chemise on ya parce que non la non dit d'accord c'est tout ça les moussa ni mon côté on a nuance on a tout ça la romain côté de lobby pour na faire rigola oui faire rigola ça fait na pas problème bon ils appellent bon tout le monde comme ça Koffi assistant à bateau très rare azala très na bateau longo tellement alors l'éducation l'éducation on a fait rigola azala on a timide pour ça na bateau et puis faire asala on bateau azala appelle attaché na bateau ne bateau ça ouvert côté on a dans défaut mais vu que mambo peso les cas tellement trop comme ça et comme il a épée et ça épée maillé les aux normal mais na pek na simba côté ne on a lobby makanisina lobby que basali matanga Gigola vite fait non moi côté on va d'accord on a été parce que faire Gigola on a un contrat de la Côte d'Ivoire avant Gigola d'accord et puis Gigola a belli ça fait une année quelque temps à Koufi à Koutiba des gars a signé des contrat na makamweze belé il peut pas aller jouer na concert ou à la matanga auto perdre ndeko na ye alors fallait assis ça peut et puis famille ça y tellement là bas conflit si qu'on a minute au faire Gigola dans mon bébé il faut à réaliser ingeza la ka faire Gigola aller faire Gigola saki boy ba on a été maman na yagité fallait finir dans les camos si ko ba ki ndo bonisa na famille ba ndenge to ko ça to ko continuer boy été ah ta mi pas possible rebeller to monier d'un avion ou qui ko se ça ba na Côte d'Ivoire alors ala batachement belé valait karagi a que no pe manakima parce que ma kélé les agis tellement belé si qu'on a moni calme côté mais côté au big tout ça mambo pour ni Koffi Olomide a quitté ya ki wa tout ça wana Koffi Olomide est-ce que ça qui calculé très bien calculé non d'être ngana ebe que Koffi Olomide ya yo ebaki d'accord yo ebaki parce que na monaki Koffi Olomide tango bakanga faire rigola sala vidéo au lobaki tout soutenir faire rigola pas tout ça na soutien na yo tout ça tout monde qui fait rigola bima et même Nzembo a remercier pe Koffi Olomide to comprendre que ba na bon terme c'est dit tout ça qui déjà de bien que Koffi Olomide raté terroir d'accord voilà Koffi Olomide un monsieur qui profite toujours il y a ça la geste à malam est-ce que et ça là qui peut pour ayeba qui que sera ayeba olobela
Quand tu m'as confié le vidéo et le même coup trop t'es qu'il y a absence à battre, je crois. On dit bah s'attendait qu'il confié le vidéo. Bah s'attendait. Mais à ça musicien faut pas le bien. Ya solo. Pour entendre tout le badam maman mi a kufayate mais ayi a gigola. Au moins qui va tout confié maintenant pas bon. Si on a eu beaucoup touché faire à comprendre que tout ça la paix battu voilà. D'accord. D'accord. Voilà, nous allons directement aller dans la absence. Il y a des artistes et musiciens. Les absences sont remarquables. Weranson et Jibem Piana. Tout ça là, pyramide renversée, tu es pas là. Tu pas tout suite Jibem Piana na Weranson d'été tu vois nan. Bon, tout autant à plus. Bon, moi j'étais là dans ma tanga. Tango c'est mignon yaki question libosongo maintenant. D'accord. C'est bien pourquoi absence il y a Jibem Piana. Non, on a réunion à propos de ma évolution il y a orchestre et puis la minute avant attendre à moi bien représenter. Je crois côté Wenge musique à maison mais on avait vu Piroger, on avait vu Papi Gakol, on appelle. Tolbetel solo va représenter na bangote, Tolbetel solo na bango. Parce que ça se dit que les a 12 non, on a limité donc le col a wera avec oyate babengani na muning masana jibe so OK so panga na moyo comme pour la limité que wera na jibe ba boyo kana pour ça la faire mabe non on appelle la limité mais côté mais na ndenga normalité tout bon on normal parce que ceux qui wera son ayaki mon lelo batu bateli mais la faire rigolo chaque jour na midi entourage à faire rigolo changer batou je crois que 1000 fois bandi on a mis sur ça la permis na faire rigolo ba kansa biso to lo ba ngo poto nuire ba ngo non on est en train de parler ça pour pas aider artistes à la beaucoup plus que professionnel on y fait rigolo ba lo ba caractère il y a fait rigolo ils a plus que professionnel mais quand tu dis ça à la télé tout le monde te voit comme si tu accusais de faire rigolo non bah journaliste vous victimiser faire trop non on dit parce que non personne n'a le modèle normal ça va ma beto ba ne ko mon net c'est comme si yekande mutazara ma beto est-ce que faire rigolo ayo kakakoler la biso on a vu Fali à l'écarnative va tout faire rigolo entourage on a vu héritier par entourage tout le monde va cause à la cabinemi à faire rigolo là peut sera exemplement normal. Il y a quelqu'un qui passe à la télé, à sa télé, va saluer liste qui a perdu. Ouais, Ranson n'a pas vu koyate. Attaque et fait rigoler m'tassinda qui était. Mais on est fanatique, va rana émotion na bango. So za ki mutu pourquoi au sein. Il y a jet set wana nde tonga sur yango. Pourquoi pas faire rigoler aranga kata hémorragie na yimo ça la vidéo. Ah mais n'a pas problème à ça nango il fallait utiliser peut-être. On parle de Weranson frère. Qui est le nœud de faire rigoler. Si on reconnaît les lots fait rigoler à la Kinshasa, c'est parce que Weranson, il avait dit voici fait rigoler à chair des poules. Comment t'as gardé? Pour dire ça, un mot qui pour dire comment frère. On parle de Weranson. Bon, c'est un papa à côté. Aza papa l'aura fait rigoler. Aza il a tout. Il a Aza bateau il a ça coup de pouce il a fait rigoler. Même quand il a fait rigoler en 4x4, c'était Weranson qui avait fait beaucoup de choses pour faire abatata pour dire mon à Boaka. Faut être reconnaissant. Mais la vie côté la caninte Weranson. Ba l'équipe en tant que comment Wera Libanki. Weranson ba bi goyate. Denis Les goyate. Dani goyate. Il était là pendant ça. Il n'y a pas de temps. Mais quand même azana ba émotion na ye o akufa za quand même. Émotion ou quoi? Na respect à bateau batanga ki comme na ba on fait rigola. Soka sala ki vidéo nyere cassé nyonso nyere lobama. Ah non. Muto asali vidéo je le connais pas. Na lobby mon côté na ko sala bon côté ngé motivé mutanga tala ah tu sais qu'il fallait pour pas il avait tout le monde n'a pas gêné à saler mes connaissances na faire rigola ba Michel fallait pour pas aller à banga représenter pour faire rigola depuis que ba mon vidéo na sala IP bon force ba yaté est-ce que tu sais que vidéo là et katagé mon rejet tam est victime à la sou wana té et puis quand tu Weranson o yaté ba robeta yo oui raza mninga na bango té Golo faut être avec du respect en fait. On parle de Weranson. D'accord. Et ça en sens et puis quand bah journaliste est tel bas à la tête, nani tel bas à la tête. Pourquoi pour faire rigolo la fois à la caméra bon? Est-ce que tu penses que faire rigolo non bête à stade dans la batte bon ya les abagolo. Fali pour bête à batte ça stade des écarts bah orienté. Hein? Bah orienté frère. La respect aux anango ata ba wera ba sila na bango ata ba jibango ba sila na bango non ba ata ba to ba linga bango de vie biso to mo ba to ba uti ba mbeli pona wera na jibe ba sa ba to ba ko négliger ta ba na beaucoup de respect nga mona fala lo ba fait na ba beta stade de respect pona bango
mais malgré tout vie bazali ba angelu te mais respect pour na bona faut bazala kana respect faire rigolo va tomber la vidéo na les autres na facilité tout le monde avait un téléphone na faire rigolo ça ba live net total à même na ba page Facebook na tout le monde le par ba page tout le monde ba souhaiter na musica. Et puis, est-ce que tu sais que Weranson a ça vidéo pour souhaiter Gigo là mes condoléances. Vidéo est sur internet. C'est là. Weranson a attaqué au bout. Par exemple, Toké Malembe, par exemple, vidéo, il y a Weranson, c'est venu quand Gigo la Koufi quand c'est après 3 jours. Après 10 jours. Après 3 jours, on a posté. Bon, après, on a. Weranson a monté à salir la vidéo, n'a pas posté. Il a fait défaut. Tu n'as pas vu ça, frère? Bon, est-ce que absence n'a pas ça qui parce que Bangolo ça le vidéo non, absence n'a pas et cause à la paix pourquoi oui Ranson Naza c'est la non Aza ambassadeur de la paix Aza Mkolo ya fait rigola Aza papa ya fait rigola ingeko satan so za pita mso ngaza yepe na bulu walante même on a fait rigola les gars mso binote papa na ngai ba excuser mon toi sali bon na tikelo lo baronte ça va ego toucher pita mso donc na moment na baloma pas ta qui ça akoku mbape moi c'était one faire rigola na moi na biso Hervé tokende ingeko motiver le comme d'accord nous comprenons que tous dans le monde de la musique ma comme sur dans le monde de la musique na habiter sur ekende wa pito ekende wa pina ndeni konistar mafinga Weranson jibe piana de quoi tous dans la musique qui tolongola wera papa ya fait rigola le quoi tous dans la musique faut mona mutu mo ba aller na TV afinga vuela déjà il moko loba est-ce que yebi que tous sont dans la normalité azana noko zela to que konistar a répondre non na moni voilà toke yo et le ronio tout le bac moni wenge dali collège administrateur eza 4 administrateurs ya wenge ta ba benga balabaka chambre d'argent de limo moksongo jibe penasa lisa ponge onge bandeko boka lisa po ya wenge muzika ezalaki mokolo moko na dibaboma dide masela Weranson jibe piana ale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguezi sele bula baye tokumbela mouvement c'est-à-dire nga na pengle et ni kolobate soko yema na wenge oza milisa wenge na nga na pengle loko wenge ba administrateur ba 4 ans na bazali na ba mentor ya ba milicien o bazwa omoni Alain Pela ti yeso zonga ba robetaka toujours lisolo ya wera muto ayaka na Alain Pela na kati ya wenge si bokile échanger des années 1993 Pichu qui faya le qui a wera mutaya na tutu kalu j'ai pas ya wera donc azali ba poulet oyo ti soya baza bateau wera ça lui faire part aimer l'alias si pour changer motili yende mutaya ni na kati ya wengeza c'est JB Blaise Boula mutaya na wenge c'est JB mais Adolphe ko na wenge dali vient na biso des fois au matumona mdasala lettre na na petit na ngai moko boye alingara mingi pas lingara orchestre na bino mingi des années 84 Blaise nani Adolphe Dominguezi ayeko s'intégrer na kati ya wenge ne mwenge mona ngo bongo à part ba collège ba mentor dans ba collège ba na kati ba mentor na bona kati groupe faut préciser et le retour ngolo belo ko na kete oyo ke faire lo bagatali papa leki on est dans la gare faux c'est archi faux soit d'ailleurs papa leki à partir intervention rapide à ça alinga tsanzembo ozona nangai na kati intervention rapide premier opus ya wenge musique à maison mère intervention rapide japonais tsanzembo te comprends ali mbonda tsanzembo te batia bango mo ba administrateur ba yekozwa na Christian Mabanga nzemba tete tumba comprends ba dide masela teli kelemba do fatie monsieur possible na vexo oublier batia banzembo wana po parce que batalisaki ke biso de administrateur na influence ya Adolphe Dominguez au moins on est dans siko biso tellement nzala elonga libume koma na mutu to koma raisonner makamonyo tout na ndengale ya le mal. D'accord, Konistar tout ça no wanate problème na biso za absence ya Weranson. Est-ce que Zali ko confirmer que Weranson et Ferregola bazana bon terme té
basola te non baza bon terme pour nga na koloba bon parce que na mona ba te na façon to la clair comment eloko kosala na vidéo ya matanga yo moko to lobelo mo très capital petit gars danani un musicien to la clair bato musu ba roya pour na petit gui ba musu ba roya raté pour na faire et dans l'équi normal était que mambweni mo ba vanda na ndao ya kufite soko vérifier malgré ça na chanter mais ça na ba morceau na ba bon na yebi chana été voilà logique des choses on a ba yoka ba vocal na trop par rapport ya chana na kati ya orchestre d'accord na façon de solo et là ko wana tout la clair que wera na faire nga zolo ba ke ba sola raté so ba sola wana li autre chose mais tant au monde avec ba pesi ke kakola robetane na kati ya ba dynastie et za na makambo dali collège ba collège ba collègue au bango moko ba sele loko na bango ndeto dalaki ba sie ya maison mère aux yeux batu boye pas oyo ko zona bato a quartier la tête batu musu ba soleil pour dali ba parti ba parcours na oye atambole to zala ka clair wera tant batu ni na matanga ya mama na dofa yaki te pona ba yite matanga na nga dofa yaka te ya onga pe na sala nini na royate c'est ça le problème ya ngozo mona biloko mosusu et loko to ko pengle kaka ba conflit o bato bakendanga nango yeba ke so kufa ba muninga mutu akoya aotole bembe na yo makambo na wata esuda clair noni baotole bembe na yo pourquoi batolaki bembe omona mutu mosusu aye na matanga kaka mpona sentiment ke ya bato bafoxe kende kaka bozalaki na ye bien mpo ya nini biso moko lelo na kati ya mokilo topasola rétroviseur ya bolamu totaki lelo yakomonike kilelo toboma mboka oyo kilelo donc tozotalisaka te bafrançais balobi ke te futur eleki le passé na le présent parce que ouais ça la magi déjà kala so doka banzi mo bakala eta ça peut être musu kete ozaki piaka jour mo pola la ginzala et le bilo quelque chose qui na gilelo d'accord reprend OK c'est ça les problèmes ngo wana to miye ba était conflit ezana eloko morote na si ya musique na biso alors ce qui fait rigola na weranson lelo bazala ti lelo na conflit kolongwa ya wera ya fait rigola na maison mère ti lelo nini ekoki kozala à la base et que weranson na faire ba kozala ti lelo na conflit et loko zo le peut-être est un truc capital na kata côté wana mais biso surtout wana Kinshasa to mona ndeni faire rigola embela wera fait jaloux est-ce que vous faire rigola c'est ce qu'ils a Dadara avec jaloux de mtezonga na ça est-ce que ce monde a déjà fait rigoler avec na TV na ngantoni na problème nous surtout soir ba ça m'envoie vina ngantoni ba problème surtout soir la petit na boy na boy bolingi sana ce monde atoka na na monate oui il faut toi notre poser la question on va son à père de famille je crois au monde on va son à autobeta la bande de na miel de soins à qui wana juste aussi tu m'as sur un héritier ndo le kala on son mais lelo ba mo ben héritier ou ngede oui bien monter oui rason mutaloba tour de contrôle fils de né boyena bo mona suka yet alors to kono akizaka ba tout pour la marambo to mona o eza sama na CCT surtout lokola biso na ba biso to ba africain to ebike mona mukolo na mo muke muto na tor izalaka mo muke est-ce que faire rigola ça qui va démarche à rozala bien à vie na e rason ce qui est important d'accord voilà connais star to koto ki mupanzi na nini eza à la base oyo yebi na ndenga ndule nini eza à la base oyo so sala que ti lelo kofiol pardon weranson e fait rigola et relations à kitoko te bon dans tout ça ndeto vivre boy tous on a problème frère nanga a raisonnera bien premier fois to kutana naye na tala na musika mais le to 8 ans au sala moins pe tout ça débatté mais to ko kabola makanisi pour na bato ba pe maele ko ça fait débat ba meka pe ko comprendre pe service ça ni elia d'accord so inga na côté cacho ma vie na est-ce que to causer sous so inga par exemple to sola et de pas na mutema na yo so inga na côté par exemple to ina problème au faito rajon mais na la ici na cacho est-ce que lo ba rolinga ngai et de pas na mutema to sola entre nous abisa na mutema na so singa pardon tona to ta biloko mususu oya pasika ba kota cacho ke kofiolo mide ala lisa fiere na kata cacho mais ba komana ka ba sola o to monate ki wera baswani ki na fere boizaka makamba boete esila o ngana yebi da eloko moko ki o esalaka fere passe zo ne pesala pe wera passe na façon ni to sola so yeke le bongo tene biki bato ba koma la bato ba zonga biso les jours que Bill baki ko sala le marquis ke bayokana te ke aji contrat Bralma fere komaki na tango ke azonga maison mère
Reprends. Bazonga maison mère Gilles Bavon na faire baye basola na wera pour la négociation que bazonga maison mère. Parce que wera pesa ka tali disque na nga mo miracle. Na to préparer na ça disque na nga ba petit na nga ba zwa disque pena mutu. On a côté enfant chéri. On a lingaki mingi koleka tous les musiciens. D'accord. Ba kei ba osa le marqué ba zi kombo disque na ngai miracle. Ba ke ko tchanga na kata disque na bango. De les jours ce que bilo wana tout wera banasa bi ah c'est que na faire malamu to kuta na relation mosusu ki ya kozonga na kati orchestre na ngai do peser. Wera tika ba faire auto sola pour la clair. D'accord. Atika bango de 0h à 4h na parking hotel. Ba ozele ba sola pour na kozonga ya faire. Ti esimbate wasenga ki pour na ko sala démarche que faire akende quartier la te. Mais tanga bandaka sikoyo ke premier disque na ekete abwaka ba wera abwaka ba fe abwaka ba kofi abwaka bango tout. Mais batu ba ko yebisa ye na entourage na ba pirivier yo boko kozena wera te sinote wera ozonge ngenge nzoka ne wera anzambe te entourage na bango kaka solola à l'époque et bima kete yo ko solo sa vie na te no zo bwaka yebe yo faut que na litu tout parce que vient na osana nini ozonge ngenge nzoka ne wera anzambe te. Mais abora wera son tena disque liboso batu ba ye yana lobi ke disque liboso abwaka na ba bien disque liboso abwaka batu ba ye ko ya ko bwaka ka ete que ce bosso na vient osani a ozangenge po parce que na sens interdit oyoka ki ba sola bien ce que botie tembe botu na nyama ye binenga bandaki babande ko a dédicace mais ba tout temps ba ko influencer bango ya bulaka siko nzo ande ngai na mona conflit à faire na wera faire à perdant nande tout sola ki parce que avant mentor na to kita to nande nyoza perdant parce que non to ba aza père na ye musicalement to changer te et ça la question ba ton à faire to kita na moyo na se moyo to kita wapi wera aka mentor ya faire mais ta ke ba sola te e ba rapé ba tu boni pe musu ba pe conflit à faire na wera ba la tiango pe ba tellement ma be wera ku na faire ba zala ba bongo siko biso ku do siko ba innocent ba ta balabala to za ndenge ni ba zo ba zala te na kata mboko ezara makambo kaka ya mokili ndenge mboka na biso tambola gestion ta pourri na administration eza pourri ba golwa balobi mbote na major pek ba golwa balobi basola pété wera zarane pe sous na succès est dans la bongo te to so no isundo disque ni ekangi Afrique lelo biso to poussara ba mission na biso ma ba ke l'élite avant Nathalie Sako bato basala film un peu senior na 86 et 87 la vie est belle et salami na 86 tala ba terre nyoso to na la vie est belle lwana uluka bango lelo ba mona na raté muto asala a terre film ba kanza na monier jour na monier na 8e entre 8e et 9e na limité ale ko tabiki o to benga bange a terre wana ale ko tabiki Nathalie vema mboka la biso na berere bele muto asali film malamu pona o récompenser ba kanza monier na ko makolo eh azoli ko tabiki azoli subhanallah. Reprends, viens mon na telenga bi vie, na tunya ma vie. Yo film kitoko tala bi tika. Mboka na biso kaka bonga bi to bando kende boeti wapi. Et loko ni to lobela bato. Nathalie Sokaka isundu raza na 6 lelo. Ana disque monté sani. Et cartonné. Voilà. Balsafo. Atika la légende en fait. Te to sola no. Balsafo. Bazana ba disque. Bazana ba disque moko te o lelo to ko beta na kati ya ville na bango. Si ba fali ba kendara ba Côte d'Ivoire ba faire ba kendara ba Côte d'Ivoire ba respecter ba na disque moroté mais ba sali ba kambu oyo koleka na ba médecin o ba sala succès lelo voilà ba tongi ba hôpital à danger ba tongi ba université ba tongi ngana mona Hillary Clinton ayoka ta ruban ya biloko na bango siko etake ba na disque te peuple na bango ba lobaraka ka te kete il faut ba za na succès awa ezandeni il faut mutu chaque année abimisa album ezaka na actualité nzokande servant moto ebimisa mpe banzela mosusu na terre à terre donc biso moto ezaka bamisien na biso moto opousse bango bakema lilita dana motu mosusu atali mabe ya mokili badondimanga te nga mpo vie sani ayebeba oyo eya yango toperdaka bato ebele na miziki na biso mpo biso moto ezalaka bele te ya sila nzokande moto aofanda ta mosusu 5 ans na abule ndenge na kosala disque mais bino bomemi eke te ye asila donc est ce que lelo kosolola ya Weranson na
Ferregola va emporter un plus na carrière à Ferregola. Ezali très nécessaire pour na parcours na ye. Pe na yebisaki yo. Soki weraki matanga wana. Ba porte à stade et fungwama. Soki wera même assez invité na stade à faire. Batu ba okama pour parce que ba yebi to sala samba te ba solo la kate. OK. Dans ça moi le roman bo se wera la kate. Peut faire à décider que te yena wera ti liwa. Allo bango voilà éviter ba solo na avion. Mais c'est là. Yo ya Guinée Ferregola. Yo so beta ba koza ku te. Wana do ba koza te. Ba koza te. Nako so no clair hein. Ba solo te kara ba solo la te. Tout ça parce que je me rappelle tant na zo lo bango na pouvoir rater na pouvoir rater na pour faire été ba solo la kate o ngana lo bano clair mais peut vivre une ne peut pas faire la montée pena faire la montée ma pe mikolo peut faire to baksa pena jibe ba causer pe sauter voilà on a informé oh ça suna michopo na fait biso ke ba beta biloko te no ba beta biloko te pour les terre to so la ngana to sepela te ke ba conflit moko boyezo ko aboutir na rien mais ba bénéficier faut yeba pe loko on a nini jibe à faire que la kolo ba yena jibe ba reso la rasi des faut yeba pe loko c'est la Benzema parle lelo jibe pe na nyo na fali ba so la raté to ba clair d'accord to so bomba makambu te po passer makambu esila la to yango to bitia ya ba na te ba biso ke te to wela rien te bo la eloko moko ponga bitu ba la mikete d'accord so ba tunyo ndenge nini ote ngana fulani de to wela eloko te yona nani kuna to wela eloko te batu ba mikete to yebi ke bo wela eloko bozana makambo bosolaka te butika ko sara batu ba solaka te to tara mascara te to mbria makambo te so batu ba solaka te to ba clair ke batu ba solaka te poto bo ma hémorragie wana zani et si la po parce que bazo ko bénéficier na eloko te. D'accord, merci beaucoup Konistar Mavinga. On va rebondir après toi qui n'a pas. Bon, on va le vélo mon va vivre balingo pe sa passation pour voir péter na ba petit na ba on pona oki. Ah il comme ba passation pour voir. Oui, ba vivre balingo on a fait rigole appelé là tala. Ba vivre ba bi ngana dernier fils. Comment est-ce qu'il va ko bien hériter dernier fils na mission. Ils appellent ko créer. D'ailleurs comme ba dernier fils. Non, et qui tous on appelle ba fait ba beta ba faire rigole appelle ba prise, tous appellent honnête. Tous appellent est-ce que ba faire rigole ba balinga péter un jour retour pas ba venir. Bon lelo ba le ça la paie bien. Autant la temps souvenir na on va faire pénater fort on reconnaître musala au sala pour ba faire rigole là ba fali ba ça la paie fort. Le lo ba ina ba fan te ba ko ma pena ba fan no batala ba fan pe batala pena ba ndenge mususu. Est-ce que Weranson abeta a pe piquiter na faire rigole là ezali biso na auto yebi. Est-ce que Jibem Piana abeta a pe piquiter na nani biso soto yebi to mona ba na bo solo ba binisa ba dernier fils na bango ba yokana dans la stratégie ba mikolo pona luka ko chape faire rigola dans ba fait ba tika rapete ba petit ba le kongo ba fait pour le derby vie moralinga ba petit mingi mais atiki la bango pétant c'est la Konistar pardon comprendre dès qu'on fait le derby vie mon boy alinga ba petit mingi mais atiki la bango pétant nesiko OK ba wera na jibi le loto biso soto bo sanateur tozaki ya sport non so ba fali na ba faire rigole ba zo sala ba wura so bandolo ba stade wana zana elongwa te ya la ka wana na ma kelele ya la ka wana na kasafu buna nini awa ba betango le to moni génération ba jeune ba ko bola ka stade parce que zo kata ba momo ya félicitations ya dans na part ya ba grand frère wana izate sikoyo tozo voilà Konistar ba solo la gâté fali pena jibe ba solo la siko yango na tikel bino siko terre boye bisanga nini ko ko sala na lobby il faut ba remixer au moni na mutu to ba faut ba ta clair d'accord ngana rolinga te mutalinga ngata pesa ngai Jacques Ambebo na permettre ngote OK poto ta clair jibe piana na fali courir ba ndole mais les loto ta clair courir les karaté OK to bomba makambu te po parce que to bima biso na mokili ba solo la raté moi pe sala ngo bongo et ça été mutu mususu oya yebi ke ba solo la raté mais so ça eloko ba bato ba yebi dedans ba vanda mutu foto rapide na ye et vraiment ne to sola na pecho ba solo la raté mais tant ndeki na te ba sali vidéo na bato nyoso dans na bango ba banga on reprend to ça ma kati ne mokili ekendele bato ba banga bayebi kete jibe penation leki na TV kete fali félicitations na stade auto sala mais bayebi au fond du cœur que yena courir le karaté d'accord ba so la raté lelo ramba linga pesa fali félicitations na nenga disque abenga be ba entourage a fali bayebi sekete ba ozela ngote
tout sur la clé aussi information aussi information est tombé entourage Rambo ye mo bengi batu na ye tout ça que ndenge ni nanga senga ese que vie tika na tika yona petit wana courant na bino kendaka nango bien te si auto sur no clair yo peut auto sur la tête contre ma yo bi ma contre mais tout la clair Rambo na nani bakoza raté na fali surtout sur le makambo ça clair tout ça la rassemble que batu basola raté to banda koyebisa batu mais eloko nini zela ba yebi makambo fo bino siko so boyambi ba journaliste so boyambi fo bosola na batu clair que yo tiko ko sa biso yo na fulani bokoza raté maintenant boyamba médecin na batu basola raté bo boseni ko tuna la question bokena makambo mususu d'accord mutu akoza courage lokola ya bolo wa bonza quoi te toza tosola na yo osala te lelo conférence de presse ekoma bokoyeba question botuna te biso sala tosola te bon tant besoin mutu atuna oke te JB Piana yo na fali bowela ni mutu aka courage ana aza te tozala clair natala répéter parce qu'on a mon émission à Nolita ayambi JB Piana tuni question wana je vais répondre que petit na to solo bien ko pango yango wana mais et ala raté siko o ba beti na TV photo quoi makambo yango siko to la mabe bazala ka vrai te ngala petit wana to solo raté tala eza boyeza mais et un jour to cause mais akosala rassemble que te wana da pigi siko da pigi vie zato ça ça petit so tuni fali yona final na faire wela ngana Hervé to wela so okuta na fina faire retourner ngana mais to yebi ke bosola raté ce qu'on a TV boko ba vérité pourquoi mais ça la pété pour baza camarade d'accord ça ba camarade la pété comme souko ba limana ça to la elo ba yebi ke faire gola zali bandeko ba Hollanda biso ba Hollanda biso ba bazo baté frère na mai s'il vous plaît Konista ba bazo baté s'il vous plaît Konista pardon s'il vous plaît plaît sola okimisanga idée na s'il vous plaît na poza idée s'il vous plaît ngana to bana okaka eloko musu to mona boyekete nondi à part pe biso to ba musicien te to za pe na ba camarade pe na ba quartier to sola raté ouais c'est logique eloko biso to bo sande yango baza batu lokola biso mais tout ça la semblant que batu na ba so mutu sola raté olo ba quand même vérité que to sola raté na nga ba porter ne courage wana batika osangana merci beaucoup mesdames et messieurs merci beaucoup nous avons traîné nous comprenons que les absences entre de JB Piana et Ranson c'est parce qu'ils sont pas en bon terme maintenant na Ferrego là alors nous allons continuer mesdames et messieurs dossier il y a Stade de Martyrs Ferrego là tomoni Fadam bauti ko publier après avoir coaché ba affiche na bango na banzela bauti ko publier lisu ba photo musu baza na carte de Stade de Martyrs pour na sala expectative baye bandenge ni nango bako banda bako placer déjà village na bango et ko recevoir bato déjà depuis le 17 juin ti le 24 juin alors que Nanzela tout le monde a ba panneau ils allaient partout déjà comme Mata Ferrego là Stade de Martyrs enfin c'est déjà confirmé mon frère ami Benzema enfin Ferrego a confirmé Stade de Martyrs mais toujours comprendre était Moni Ferrego là un grand artiste ça un grand artiste la mort là effectivement très bien Ferrego là ba capacité tout les lobby surtout ebito moni lolo ba komale ba bossa na trop le bon on va taper dans la wazeka ba moni on va ça affecter na kufi ba yemba ni ba bossa ngi ba yeba nzembo ebele na bana ba na capacité yemba kaka tu vois Ferrego là un grand artiste mais artiste c'est pas qu'à avoir artiste c'est pas qu'à stemai artiste c'est pas qu'à combinate artiste c'est ça biloko comme la kai comme ça artiste on niveau professionnel Ferrego là lui-même il est plus professionnel parce que to yebi biso so ba fo Ferrego là wana o yemonana ayimba na foi congolais Ferrego là est-ce que to yeba biso to bossa na rapide Ferrego là wana asala espoir na Africa ko lo baté Ferrego là alors Stade de Martyrs na biso ezaka étape oyo artiste un peu faux à se plier ça ba fan na bonjour eza o a ko se vous voyez on dirait que eza o parfois se plier ça ba fan na e o balanzala parce que Ferrego la mutata stade te ba fan ba golo mbalobage Ferrego la faut bete la biso stade pour te yebi biso to yebi défi au Ferrego la za nango tant côté kuna ba wa yo ba tant bango ba do beta bango be faut ba beta pour te yebi ba moto no mona stade nango we na zibene ndo kende bling bling clic clac biso ce moment to na ba stade wa terminer d'accord alors Ferrego là je crois que Ferrego là
bande ko nanga basala pembe na faire rigola na beti vraiment c'était parce qu'il faut bosunga faire rigola parce que ba biloko ezo sala biloko bosa faire rigola ko tele matake na stade ko futa mbongo faire rigola ko tele matake au sala promotion yo qui que faire rigola futa stade té ya on a olobati ya on a olobati on yo bisi biso ke yo moni batu bakendaki kuna pona sala ne baloba ko sala bilan ndenge na bango koleka na moment ya final la bango le 24 juin auto ebi ke faire rigola fois beta concert na le 24 juin c'est que il a moi mbribo ça va dépend nous ils ont mata na date ya eloko e mokolo moko le 17 na le 24 oza final le 24 oza concert na même faire rigola alors confusion na bana na mboko bazo bundana ils ont ça là énormément bien te ngara on gouvernement congolais so ba otala biso monsieur Fachi Beto za président mboka na biso nga pena na obligé te malimbisa ngani pena na obligé lelo faut appeler ça fait rigole à stade wana le 24 donc Fachi faut appeler ça fait rigole à stade 24 qu'est-ce qu'il y a à voir entre il faut appeler ça fait rigole Fachi a un problème nini na kati wana parce que les ama makambo ya ministère ya sport ba mutu ba gérera ma administration stade des Fachi te na lobi boy autour sur la Fachi Beto za président république ya mboka na biso so il suffit ba appeler ça 20 mais pour na bango ba appeler ça bango 20 mais Batiki la fait rigola stade le 24 juin. Fait rigola azan obligatoire à jouer stade wana. Olobi misil kambo awa ya ko futa stade de Martin. Nga na sala émission na ndeko na ngai Charlie Prince. Na pese bamboto koto zali. Abimisaki ba vidéo ndenge ni nango bakitaki na oui, nga pena yoka ki déjà ouais. Ça que faire à futa stade wana et na yoka ki za la bongo gestionnaire ou azo ba monga faire rigoler lo qui m'a porté dispara que na la bongo la bango. Ah bon? Oui, bah ça faire rigoler ba pesa pas gestionnaire wana et puis wazeka aussi a pesa pas on se dit gestionnaire wa sikaza na liste na bango te. Yango tu sais que wazeko asali ba futil sumbongo musu. Je ne sais pas encore. D'accord. Je ne sais pas encore. Alors, il y a une intervention. Il y a une intervention à la président République. Ferregola, il va jouer le 24. Les Gaulois, nous, on sera là. Nous, le chroniqueur, les journalistes, on va faire Moussala Nabiso jour. On a Ferregola. Il était là. On était là pour Fali. On l'a fait. On va aussi faire pour Ferregola. Alors, Nkalaming était bon. On va pas nous en Matawana. Ferregola, il sera en concert le 24 juin. Na Kinshasa na martyr tokozala wana merci bisayo ke batika kosala bongo ba kopesa faire rigola stade wana obligé connais star oui des panneaux publicitaires na même date ngai vraiment logique des choses yango moni ke to sola to na champion dai motema Charlel bazonge vie ya biso ba congolais et comme ça ngaka eloko ne ya netinga na okina ngoko dute Pwani. Oui, bah tout le monde. T'es na façon ninga bi affaire na osala. Mais Fadam. ya fadam zo na okendango te. Ba chango mois de juillet. Bato ba dans la libanda ba occidentaux ba diaspora ba ya rotala makambo wana. Mais ça peut pour intérêt et ça pour intérêt en boka mais pour la bien pour Simba ba chango na moins de juillet. Pour nini faut à moins de juillet. Bato nyonso ba dispo bato nyonso ba vacances bato nyonso ba kenda nini moi ya bien ngona. ba calculer na faux mois na toza na Jeux olympiques na juillet ça la soirée na juillet ba tia biloko wana na moins de juillet ba tika artiste mboka sani ki abeta toza na postate ke lobby kete et comme raison faire abeta ka martyr te pour na raison moko boye oui toza na postate ke abeta ala kisatala na et ça ba archive pe ke tikala le so moni ke combat Mohamed Ali moni kete appréciation ya Franco Lombo Makiadi na Betty Masiki na 1974 le letikala total ezali parcours à moto a profiter en temps ou énergie na ezo circuler d'accord repas moto a profiter en énergie na énergie à faire etango o pour pesa chance bazo a makambo wana ozolo ba wana ki ba karateka ba royana ba ipena bango ba chango na moins de juillet. D'accord, merci beaucoup. Nous soutenons avec beaucoup d'énergie le stade le 24 juin de l'artiste Ferregola. Il doit jouer ce stade. Il doit. Donc impérativement en fait tout ça na sima wana il doit. Donc voilà, je salue Tracy Eleza également Kota Zali Sam Koukoule
nécessaire. Bambote Nayo, BBC Movia, le père, la mère de 5. Je salue Crispin Ipepo. Crispin Ipepo na Turquie et puis Patrick Menaya mena États-Unis. Non dit donc nana malako moko bena ko Mac Makengo le susu. Oh ya solo. D'accord. Champion d'Aïe, motema ya Chanel bazenga. Alobi qui était aux alala moulai na makanisi. Mais ndenge nzamba kelo na se. Waka imono. Champion d'Aïe. Merci beaucoup. To clore na sujet mo yasuka mais to bana on a connu star po yo bandi be déjà trop. Koffi Olomide déjà to ebaki makambu yena Laurent Sokoko et aux ala U Arena Paris la Défense. Totikala au mona date après le report il y a date où il fallait pesama yena ba combattant ils ont kenda kezonga ki ba reporter tiango na deuxième date production à Laurent Sokoko titiko date pesami na mte to moni publication en fali pour pas stade et ya U Arena et pesami voilà et tola moka Koffi Olomide aleki na une mission de la Côte d'Ivoire en fait à le confirmer puisque Arzala le premier africain vivant en Afrique qui a combattu U Arena pendant que date bêta même avec 5 personnes une fois bêta. On est déjà et le comment on le barrage ça lui on est à la mindele so il producteur no à vitesse à repé sambongo et qui est bien et tant que Laurent Sokoko hier magamba elaki magamba sola ngo bo était bo 8 heures sola makamba mobile ya solo producteur à sola ya ramba mo kangi place à PC compte makambe ça une qui ça lui on est dans ya modité dans le bango et que tika la toujours ya mindele c'est ça le problème même il m'a zolo balanga que Gigi Dakosha na Derek Mbemba les millionnaires d'Afrique ba ebisa ki nga habite Claude Moseka yo za na kata Paris kuna boyebi makamuni otu ndenge zo okende même na ebisa ki peke Cédric Ndombasi Luzizila et Luzindalala na ebisa ki yo ndongo za boye makambo ya na mwini kwa mbuta dikazi na ebisa ki bolandela makambo ya ndenge ni ezo okendele lobi lisuto soli na Chirac Nikita Cardozo Konista na mabanga la façon que eza mindele oya kopesa mbongo ne arobeta mutalibu est-ce que ngalo baké ti ba pesa date te c'est que ba pesa no mbongo te mais tota mitwa bazoba te to vérifier na kata site na ngote to Holanda yo vérifier kite ngalo na vérifier te on a ebisi kete Derek Mbemba botela nga makambo wana bino boto na Paris. C'est ça le problème encore. Avec quoi de Roberta Stade avant africain. Kolobana ko sala ida dévolé. Théâtre quand même quoi d'accord mais Laurent Kolobana ko sala. Et Ablo mi balé. Ne di Laurent Sokoko dans la producteur était. Ah on producteur faut yeba makamba production. Vous comprenez? Laurent Sokoko na betana no événement moko te en Afrique même en Europe na sala ngote. Fallait akokisa ba norme ya makambo ani ba producteur ba sala. C'est ça le problème. D'accord, il y a tola libo Koffi Olomide vidéo bimie qui ezongi. Mais tola libo tout mon abour na boy abeta le 20 mai. Koffi faut abeta le 10 to ba le premier. Ouais, to tele. Au moninga na kama su Koffi Olomide TV na bisa boka. Ala na ba bezi ya ebele. Siko tu na moni bomba na Laurent Sokoko na comprendre Laurent Sokoko peut être muta ba base ba kuta na rambu ba base na ba degré et puis na comprendre que ya Laurent Sokoko muta buzoba ye muta bande rolinga makambo wana nani Laurent Sokoko za muta buzoba limbi sangana lo bano ga muta buzoba sono awana zale omoni aza muta buzoba omoni Sokoko ana conteneur a buzoba bon bon nyonso nabia dina lo bagana conteneur a buzoba na longo levé na biso yé na Koffi bata ba conteneur a buzoba bana na ebisio o nani 140 loba bana nzota parlement mama kamuse makansi na bonja esikida no yebi mambolo pesa makasi bana nzota parlement na za sima na yo non to ça analyse Sokoko za mutala za politique za mutala pete ya mutala mutala tenga do so za mutala au moins de ko Laurent Sokoko za mutala ta déjà ya kotia déjà bateau assez bateau apa yo ebe mote ana bateau de yo ne ebe mote Laurent Sokoko aza muta buzuba aza mama na mutala amuta base ba sa ba base da bongo izanga tina na moment ba sa la base da ba maison na sa ba yeba ke Koffi Olomide za artiste musicien
tout ce que ça va baiser ça matina on est sur on va pas ça là on soutenir car you arena ya fali papa ils a pas fantir les angatina ils a pas chez ça soutenir on est mais quand on ça bon ya beta liboso baby qui a fali mteza kuna tant fallait beta ne pas comprendre que tala on est lelo na personne no exemple moko lelo saute on appelle ça exemple moko bo comprendre après 2 ans mon 2 ans ba monsieur belé ba tika musique 2 ans il y a un prophète tu tournes toza né na moment la musique n'est remokende et on mi passe 2 ans tellement moni musique ezaki non beta na poto le biso na personne exemple non ni de tous en ça lelo na personne exemple moko pour lelo bato ninga muta banda liboso te biso zaki we ranson obeta na senisi lelo to benga ka bandi ranson na téléphone neni concert ngaza bien e bandi una neni batu ba plein mais lelo we ranson na tino e biso te ka obeta to benga bandi ona biso tant concert e bandi biso so total abeta ki plein to abeta e plein to mo na réseaux sociaux oui to mi na vitesse lelo biso so total la merci a fali pour pa na banda ko to charger ba crédit na biso ngati kana ta ba mega nani si ati na tala bande baleti suka fali pour parler kama obete la ngata mutu to azana sana na YouTube wewe ndio to mettre téléphone wana muinda pasa na YouTube na tala na statine ya ye na ye mo alors pour ce total to imam no soza lelo to ça ba aventure ça ngata lokuta za son espace te na musique davia kosa lokuta na biso ke deze za la gemiselo bangana obeta na pota non mais c'est pour toi tout le monde hérite même ya solo ça olo bana bois qui peut mabanga na mbala mo ya on a lobi boss lokuta erumeli 2 ans pas manondi omona ke ata concert eza soute moi pega type ako sa biso 3 lokuta le to mona ba vivre ngana beta nini 1500 ngana beta nini ba besi moto ko sala mo zanga tina te 2 ans alors bois que la 20 non 1500 non bois que la te tu as concert à 1500 2 ans là papa tu as à 500 2 ans ya katsa limbi sanga fera biso ko ya vana ekuna sa ibe époque ne lelo fali l'entrée de profiter biloko ba we so ba bandako négliger to ba na ba succès ba fali il est en train de réaliser na époque il a profiter na moment il est en succès frère d'accord vous comprenez et puis les loto yeba la mutu ya batuboé ce qui oyo ko ça solo kuta fallait oyo ça ya solo total ya to passer autre chose oh mais moi je dis c'est que vrai mais bien sûr vérité tu vas toi tala bon ami va golo la rande bala non va comprendre yo les warrior yo ka mon comment comment le comment ka bongo ce qui au lobby couleur et puis couleur ça non le passe autre chose c'est fallait non hein on passe à autre chose avant d'aller on va madame n'aura fallu mais au modèle au voilà ouais on sort tourner les pages oui comme taloba tourner page bozani on va comment va la rapide d'accord mabanga ce qui est important zani biso to zana besoin culture mboka na biso lilo to bando souffrir ba il voit ba leke belé ba togolais ba monte biso pasi lilo na frère na tous en reconnaissant na mutalongo la makamwa papa ba son vivant mais tu ma solo na te biso to betika ma solo ya arena on peut se faire exemple et faire comprendre OK lelo yo Koffi Olomide azana toi ko salela biso bezité ko kosi ya biso ke na obeta yo arena o izana adapté izana jour na niveau ya Koffi Olomide ya Laurent Sokoko tika Koffi Olomide ko pardon tika vena biso asala ba espoir rebelle ba tout le ba besoin ba mona soupe ke yem tala Koffi Olomide mtala tepso merci na mutu ya africain to ko sana makamuta d'accord voilà merci beaucoup ya rendez-vous est moko fallait pour pas aigle abola la biso wana na yo arena to ebi rendez-vous ezali et puis na Kinshasa biso ba etona na Zaïre to ke potote to zala wana na stade ya Ferrego la Jésus de Niance le 24 il plaît où Robert to betate Ferrego là on retourner stade wana d'accord voilà alors on appelle Simbote énormément na Maréchal les Souveillés sa mokolo restaurant Yolo Ezo Maréchal les Souveillés ça ba na Dallas so ngolia bio na vie na yo faut mon Maréchal Souveillés ça na Dallas restaurer za moko na pesi Mbote ya lokum na yo le memia na code mondial ya Willy Mosheni Movier na pesi Mbote place aux amis code mondial et puis César Passioti yango iloboko on va continuer pour soutenir toujours Ferrego là à lobby à consommer plus de 255 billets va oh ya consommer na mbongo na pour na ba gaulois qui n'est pas César Passioti ngap na kabola César Passioti soutient Ferrego là bon stade na et puis merci na venangai Jimmy Belao mon père na pesi Mbote na Jimmy Belao appelez-moi Benji Belao parce que je fais déjà partie de la famille Jimmy Belao na pesi Mbote na Alvesh Lapolka mon ami Malelo et puis
Kuna na Pessi Belle Willy les Gabonais la puissance mondiale et puis Paul Dos Santos guerrier Rodrigue Matadi Harmonie Lema merci à toi Mbotenayo et puis na Cynthia Simit Clarny Elabo na Diva la maman na Pessi Bino Mbote na côté Angola merci et puis na yo Nondi premier mon frère na Pessi Mbote Jonathan Balot mon petit merci beaucoup et merci. puis na Pessi Mbote merci beaucoup Benji Benzema Konista aussi sana ouais nayebi ke bateau nyoto ba obeta ba stade eza bien pona lelo mais résultat lango ba archive etika la ke mwasi avaina mobile na ndako na bana ke bota la concert to tala lango plus tard après 10 ans yawe rape batala lango te et que ça la biso ke bien ke na façon yawe rape batala lango te disque ya gilelo o ba stade to ebeti lelo o to loba c'est rien n'est temps à sentiment. Il y a tout un temps aussi, il y a sentiment comme il y a temps la preuve. Quand les agues boyé kaka bo rappelé plein 2 minutes 3 minutes bobi bozongi. Mais na ba stade et que bimagnon te betami lelo. Total après 5 après 10 ans donc Nathalie déjà Clarisse de Kato Clarisse Lutadi là. Nathalie Lutadi là. Yo yebi ndenge za la makambo na lobby déjà producteur opesa mbongo na ye. Na mission opesa mbongo ne ba on ba osani ke ba obeta na commentaire na ochati. Oya kuti mbongo yem dosani. A obeta. Mais oya ba losela na publicité italienne. C'est ça le problème. Jansi Mayasi. Force Italia. Tema Sema Mayasi. Yo yebi mwana muzomba kufa na mbongo na po na poche toujours. Sema Mayasi. Yo yebi ke Mayasi. Wana revendre les émissions ya Jansi Mayasi. Donc na taille de Rek Mbemba les millionnaires d'Afrique. Claude Mose Kaposomo de suka mindele Chirac Nikita Cardozo yo yebi neka to kochaki na yo ndenge zala kaka Cédric Ndomba c'était avantagé yo yebi makamno c'est zalaka Gigi Dakosha Champion Dai yo yebi Motema Chanel Kole ba robatela bino bolingo wana bokabonate bolingo nga esusu kateti liwa ndenge zala kaka Gunter Lutadila Chaga Lutadila Richard Akunji yo yebi amigo Jenny Lutadila ngana suki apona moi déjà chapa Gucci zo mbriye mutu na ngai pona ndalibana. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, 3 sujets. Oh, Tomeka qui un peu liango na mesa, ça fait débat. C'est votre nouvelle émission, nouvelle conception. Pardon. Concert ya faire rigoler le 24 juin. D'accord. Egobeta. Merci. Concert wane Egobeta. OK. La makamba ba karatéka na ba tchona moi de G. Ngaku tu karaté na tina na monte. D'accord, merci beaucoup. Na mona Mutakala, Vandam na double partie Mutakala na tina na bangote. Na faire après 5 ans, tu retournes na siko ke na yemba danger na ba stade. Merci beaucoup. Et ça fait débat votre nouvelle conception yangoyo. Ce qui bo sepeli botindi ba message bobi nondi premier continuer na ngo sepe bo sepelité boko lo bape ke nondi premier continuer mais ça la ngo pe lisusu boye et au sala bien Eugène Likunde boss lokele moko na Canada Eugène Likunde boss lokele moko na Canada Adelar Tambu Tonga et puis Priska Makengo Omba le cœur de Imak Makengo. Voilà, moi la dédicace à réalisateur Nangai Imak Makengo na travaillé lelo. Un grand merci na Hakim Chimanga na kati Angola le véritable Chimanga na kanisio lisusu lelo. Voilà na Toronto. Na pesi bango bambote et puis Sam Kuku le nécessaire na kati à Londres bambote na yo bande konyo surtout ba Hollande biso na pote bo commenter bo benga et ça la bien tokutani prochainement votre mission ça fait débat avec Nondi premier votre humble serviteur ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.